Mbote, bonjour, hello, bon dia na bino bandeko balandi rubrique na biso masolo ya vie. Bino baibo mesana tango nyonso koza biso na nzela internet na YouTube. Masolo ya vie tolobaka tango nyonso et pour la kokabola te kasi masolo ya vie et ko apporter en plus na bomoi na bino. Masolo ya vie toye poto to bongola ezaleli ya ba couple na biso to bongola ezaleli ya bato parce que bato na mokili bazo tambola lolengo bango balingeli moto fa tambola ndenge nzambe akeli likolo na sazo senga ya tambola yango na biso masolo ya vie toye poto beta masolo na bino po e corriger bato mususu botala ka masolo ya vie te po bozangi eloka kosala bozana manque à faire na ndako surtout bino bandeka mikila poto olobi tika na tala na ngana mwana moso azoloba nini te bolandaka masolo ya vie po botiraka leçon mabale belé lelo ezokufa pona kozanga koyoka to po batunaki tolite pa bandeko kasi biso na masolo ya vie tozobeta masolo oyo po deja tocha bino deja na bokebi olingo sala eloko boye obite mama masolo ya vie esa betaki lisolo tika na bongola ezaleli nde tina na biso toyaka liboso na bino pona kobetela bino masolo ya vie tokozanga te kopesa mbote na bandeko bao bazokoba kolanda biso na mama Ntsamba mama biso yeyo kuna na Afrique du Sud bato bakomeli biso babi mama masolo ya vie abungi boye ndenge nini te musala eza ebele mais lelo toye lisusu pona kopesa bino lisusu masolo na biso ndenge tomesana kobeta ngo mikolo na mikolo lelo tokobetela bino lisolo moko bandeko balandi ya mwana mobali moko na kombo ya Olivier topesi pe mbote na ndoimba la basonga kuna na France po nini te na couple mayele na Londres po lelo lisolo oyo etali bino ya Londres na couple kunda laba kune pa ibozali na ndenge lendo asos nanga bikotele lisolo lelo etali bino bandeko ya Londres mwana mobali wana na kombo ya Olivier abalaki na 2000 na année 2000 Olivier akeko fiancé bazalaki na fiancé na ye ndenge ezalaka kaka kolala kolamuka Olivier amonaki esengelaki abima na famille ya mwasi Olivier akebima na famille ya fille wana bavandaka na bango azwi pe moi accès lokola abimaki fiancé fille pa comment okende pa na ye moi un jour moi 2 jours azwi moi accès wana lokola komi ko se présenter na famille ya copine na ye bandeko balandi biso pe basi na yebite balobi soki mobala ye ko se présenter ayeba para ba mona ye nyonso bokei bosilisi avant même kutokota na ndako libala okomo kenolala pa mobali wana okomo sala nyonso na mobali wana maika akomila kisa pa ba et pas ba parents na yo ni elakisi ki elobi ya obala yo mais Olivier zo ki accès na fille wana koma ko sala nyonso akendaka kuna alalaka kolala kolamuka 3 mois après Olivier ndenge ezalaka kaka soka kepa ba fille ekomi mwandeti mama bokilo mwandeti mama bokilo mtapesa ki accès po ayebaki tina peselaki mwana na ye accès akende kola ata muso pa Olivier makoma ki mwandeti bon Olivier bon ayebite a comprendre kaka bon mama bokilo bazana ba caprice na bango après tokomi na 4e mois Olivier mkolo mususu abengi mwasi téléphone était habite kana kene koluka mwasi akomi pa ba mwasi azate atuni ote azate abimaki menazo bengi téléphone zo lekate balobi na bango na ye vérité te Olivier pazoni Olivier zagine pe andoro sala musala na ye pazagina musala na ye pe ya malonga Olivier zoni ndako deuxième jour kaka bon so abengi mwasi zo lekate
Yongo eza problème nini. Azo muso epa ba mwasi wango. Mama bokila vani so Olivier, alobi na Olivier, banda lelo tshana mutu na yo, mwana biso akendaki poto. Mwana na bino ake poto na ndenge nini? Mwana nga na fiancaki, mwaso nga na fiancaki, ako kende poto na ndenge nini? Bande ko balandi. 4 mois après, yo fiancé mwasi. Balobi na yo, mwasi wana ake poto. Bande ko balandi. Talaka ndenge salaka. Olivier mituni. Mais maman, nga na yakia, na se présenter. Tozo préparer même libala. Alors bien, moi on a besoin ake poto. Bande ko ni ba bongisa ki ba bengisi na poto mais ndenge nini? Tango bozo sa ba programme nyonso mo sa kende poto boyebisanga te pona wuti na zalaka na ye abetenga lisola poto te ya démarche moko ta bien moi na biso ake poto Olivier ko sala boni bande ko balandi moi c'est ake poto effectivement fille na kende ki poto et pa bande ko na ye ya basi banoko na ye ba bongisela ye déjà libala moko na poto uta kala donc Olivier azangi kaka lokwa étiquette azangi kaka to sila na biso kana mikolo etikali. Mais na ebité tant oyemi pesa ki pa Olivier bosila na ngina Olivier OK libala poto na ebité biso basi osko soko kene mabala misato to mine bando sila na kana bango pani biso basi to mi bomba ka lisusu te na bomba leti couple mo na yebi bato bala na kalate mwasi azaka catégorique tout au long ya fiancé na bango mi bomba ki mobala découvrir etina ndako libala bongo yo yozala kaka opesa kaka nyonso si ba position nyonso bosisa na ki chéri bona ndaka libala bosani fi wana ko kende poto Olivier patikala ba perda ba contact fi ana pa benga ke soute talaka lokwa ake poto ake libala osani abosani pe mo Olivier pa bosani na ye Olivier pe kota tikala ki kovanda Olivier azimo si mususu aboti na epe mwana bavanda na fille yango pe esimbi lango te baye ko boyana to ebito Olivier ndaza mabe basi bazo kima yeto ndenge nini par après Olivier ko zo fille moko ndeko balandi kote lisolo pindezo kendele Olivier ko linga ayo kutana na Fanny à 2009 Olivier sali bolingo na Fanny akeko bala famille Fanny na ye babala ni na Fanny na mariage coutumier ndenge zalaka bavandaka na Fanny Olivier za déjà na katikati ya mwasi akenda poto na Fanny abotaki mwana na fille moko mesimbaki te Olivier za na mwana moko bakutani pe na Fanny azana bana mibale Olivier mobali moko docile mobali moko malamu yakendaka musala po musala na ezala ngoka de 6h à 13h 14h déjà au plus tard 14h Olivier Zalanda bande ko tuna ngate za musani ye na kin ezamba misala ya bongo de 6h 12h 13h Olivier sisi musala Olivier penza ba 14h Olivier koma déjà na ndako ba mesana bongo na Fanny ba mesana bongo bazala ka bien o ba bengi bali ba sifokole loro moko boye na Brazzaville batindi Olivier ki asali musala amemi Fanny na ebakei balimba sala boye Olivier kei amemi Fanny na partout bazala na Fanny na bana 2009 pende ko balandi na 2015 ndoko Olivier kolala kolamuka na mwasine ya poto bakoma ko solola na Facebook fille wana autaki Londres po akendaka Londres ayeko ya na 2015 tant na 2015 ndenge zalaka abengi Olivier pour lokoma bakoma ko solola bakutani na Olivier to ebita pesa ki Olivier ba condition ayebisa ki Olivier nini mais na 2015 Fanny comme ko remarquer mutaka 14h on a poussé 17h 18h 20h bon aboya ki penda ko cha makanisi bon ebike bon aza mobali ta musuko te basilisaki musala bakedaki sika boye bino ebika mibandi bazala base justifiate bisika pe bakenda tango mususu so otune mimi ngambo izala ikabongo
fille wana qui na 2015 o basola na Olivier o basala na Olivier bandeko balandi biso to ebité fille wana azongi poto mais bakomaki en contact na Olivier basolola Fanny pe bazokoba na bango kozala bien bazaki na commune Lingwala bandeko balandi tokomi lelo na 2020 lelo na 2020 moi c'est à poto ayaka te aye ayaki depuis décembre 2019 moi ça poto zana Kinshasa Fanny alobi nakomi siko vivre phénomène na ndako Olivier na ye musala oya sala ko la kuna te bande ko balani no beta musala sala raté po c'est impossible ala la kuna na musala awsani na musala na soga lali Olivier komaki ala na musala babengaki eboye azongisaki boye Fanny atuli papa na to mesana boye te eza vraiment au juste eza nini yebisanga eza au juste nini na yeba papa na ngai Olivier olobate akomi ko découcher asimba rasu moi sina butute moi si sera lobi Olivier lingite parfois pour otika mbonga biloko te Olivier akomi kaka bongo décembre on est si le mois ça na pota utaki moi na Londres to komi na janvier kaka bongo Fanny alobi te oyo ngana oya kokufa pamba abengi yaya mobali ayebisi mama bobongisaka so esimbi te loka mobali akomosa ya biloko bongo kanga loka bisaka okende yaya yo na bengi yo yaya yo semeki na nga mokolo olobala nga nakanga biloko nakende soki libala esimbi te na ndenge nini Olivier azalaki lipasa abengi lipasa Olivier même maman na bekolo yango mpe tokendaka kobalela tokotanga ekolo yango te yaya toyebi te eza bolingo intérêt bango mpe bakaki lisola mwasi apoto aye azongeli Olivier to ndenge nini bandeko balandi nayebi te toloba nanu mobali Olivier mwasi wana akenda na poto na Londres abala aza mama ya bana 4 ntango oyo aye na Kinshasa bokomi kosala ne biyenga bokomi kosala ne baambiance po yo pe obala bandeko balandi toyebi te Olivier aza mobali aza marié moi seul pe konta kena na Londres aza marié bandeko balandi ngai nayebi ke bombanda na ki mobali za nango normal mobali akonza na basi mibale basi misato bongo yo mwasi otiki mobali no na Londres oyi na Kinshasa ozosala bolingo na mutu mususu tobenga ngoni kindumba kindoki tobenga ngoni o revivre bolingo na akala me bolingo akala yo ndimaki mama na yo na bandeko na yo batindo na poto aboyiso na mobali yo wana mesiko tango yo ye ozongeli pona nini ndiko balandi mwana mwasi wana na Olivier bolingo Fanny ta mabengi lipasa na lipasa ne pas répondre ka ndengwana Fanny abina oya okufa na février nyoso koloba na Olivier oyoka ete nyoso kosala Olivier koyoka ete Olivier mkomso bavandi na tango abendi ko expliquer mo Olivier ndenge nini okomolanga ndaku te soko ye na butu okolala basimba yo te bazongisa boito Olivier mama soko ki olembi libala kanga bisaka kende na yo mwana mwasi esue talaka mobala lobana mama soko lembi kanga bisaka kende na yo loka bazaki bien na lopango na mama lopango na voisine na ebete libolo liso bita mama na zo vivre na ndaku na ebite ezani mwana mwasi akomi komene ba enquête na ndenge na ye so mobala ye tard na ndaku nezaka mobala lali pongia ba bébé mwasi azwi téléphone na mobali akomi ko fina bande mbali balobi ya telefone wana eza na code eza na schéma Fanny ayibaka nyonso wana akoma kofina telefone ya mobali aye kodécouvrir baconversation moko atali profil ya moto na Facebook
fille yango mobala betele lisolo abalaka akenda Londres abala kuna abota mais ye na fille yango nde bazo solo la masolo oyo yaki mwasi na mobali no bebika nde ezalaka to bimaki to kendaki esika bosalanaki comme ce que lisolo elengi na Facebook na WhatsApp monde uzonse l'hôpital to ko bimé faut ça la boya yo pe la ouais l'hôpital ko bimé la ta makale son bon uzon sa bo Fani lobi ah bon boende bala mukina tongo avant so Olivier na moni nyonso oyo zo sala na fille wana eza penini yebisanga oli yabiko sakala na matina yebisaki yo soko lembili bala kanga bisaka balanga balaka kinga mutuka oyebi na 2015 na rata ka voiture likola bolingo kana yo azwaki voiture na kabela muninga na pa prouver que ya lingi nga na zo boya parce que na yebo na minito ayelenga mutuka ko kala mingi tefa ke matadi akene ko dedwane yango bande ko balandi na ebite mabala bongo ezalaka mobali a Olivier yoki somonte aibisi Fani vérité pour la nini pour na mutuka donc a bombi na été moi je suis allé à Londres aibisi alaki mutuka donc Fani soko okenda kende na ye na ebite vie na yo za mutuka balaki yo to nini webi malédiction nini bozo ko benda bino mibale ye moi c'est abatu ozo bima ne pas à moi c'est abataza ya yote ozo récupérer ni pour na fiancé et puis na présentation pesa ki pe lote ozo récupérer lo ni ota musuna nzota fille wana bande ko balandi Fani abengi son grand frère ya mobali ka fa mbala bina otindela o mwasi na ngano otindelo mbandana o aya bosolo mbandana ya na ndaku jour wana paye pa kutaki Olivier aya quitté mena masolo ya Fani na mbandana e moi sa grand frère na ya grand frère ya mobali na e aibisaki ya biya kende na yo tikano libala na kinindi na kotika libala na ngai na kotika ndinga so bundela libala na zo expliquer bino bo lukela nga solution mais oui ça na bima na kende na ngande ni otepsa en tout cas na so na famille mobali na yo en tout cas batino so bika kende na de so kende po bino bolingi fi wana uteki Londres bolingi sungate bonga ko batinda enga to ko zilo Olivier yakati na tongo na Olivier ne ba 5 heures pour faire que nous sala moi sa grand frère na avant d'ici ba sola bina yebisa ki Fani atika nga libre kimia so alingi na libala te porte za polele akeni na Fani ba ko sa ba calcul mobile patika ni sumba biloko te atalambi na ngombo na yazala kanango ateblo na mesa mobile ko lia na ete Fani abi bon bozela bino ko bokanzi bolimbo ganyenga toza kaka fi wana kena Fani patikali na ete bande ko balandi Fani ndenga tikalaka lokola soki compte Facebook ya fi wana tanga koti alukia on na Facebook amoni pena ke ezaiye Fani suka azu penza ba photo na ya libala ya ye Fani na Olivier a postango na mira fi wana na Facebook abandi skoko koma bande ko bolanda ka botaka so ekoela kiyo okomena siko mbanda Fani abanga ta danger mon côté que Facebook ezaka public moto sa kotanga ngo Fani abandi ko finga ndumba outi na Londres eko bomelanga libala Fani apesi ba détail atangi ba kombo alobi bande ko balandi bo imaginer na Facebook Fani a publié mona fi yango mona Londres o ayeko ko semer trouble na libala batu na Kinshasa yo futi no ka billet avion o no ka na Kinshasa o songela Olivier oyo 10 ans plus tard boutaki côté boutaki yo bomaki libala pour la famille de pesa que mobala poto mais yo ko créer les Fani désordre na couple na ye 15 minutes après Fani téléphone Leli Olivier ebisi yo na ebisi yo makambo publier wana na ebiso efasa mo Fani abina ko effacer te abina ebiso efasa abina ko effacer te téléphone bani ko lela Fani batu ba koti na profil la Fani ba récupérer numéro de téléphone la Fani a comme ko ya ba appel na ya Londres
na ba papa pasteur bazana bino pe papa pasteur tongo bengi fani pour le bana mama longola biloko wana o komi na Facebook mundimi no église no tanzo o saki ndumu na Kishasa o te qui était fani bino ko effacer te fani aboye ko effacer biloko publier ki fi wana mwana Londres kuna eskaza ki na Matadi bande connecté ma pe ba bengi ye azui a bloqué compte Facebook na bande ko balanda ta bloquer ki mukili mobimba et c'est mon akiam maman Fanny c'est vrai ezala kapasi komona mobali na yo mutu mususa zuiye kande na lobaki biso pa biso ngana ndima na ngaki bombanda na yepona teya maman Fanny okendaki musika muninga no mwasi ngana opesa toli nebi ke bino pe bokopesa ya bino me o ya ngai na kati masolo ya vie muninga no mwasi ebi kaza marié folo luka ba moyen musubo solo eloko no sala ko kendeki musika bande ko balandi Londres ningani fi wana abengi Olivier na ko kangisa Fanny yoka réponse Olivier abetali ngate soko kangisa kangisa bande ko balandi ezalaka pesa nga adresse écoutaki pour Olivier na église et pas pasteur azoka expliquer pasteur na bango kuna lingwala tant appel écoute amone ke moi sini muta abengaki atelemi na téléphone nzoka pe na kati église na ezala kaka biso bata kengidi la tozalaki moninga Fanny azalaka pe na église mukolango en répétition Olivier tant abimi na téléphone azo solo na moi sini wana o amona Londres azana Matadi Olivier a pesi adresse na bango ya lingwala po alobi akokangisa a obligé Olivier tebite lisebe no lekane na téléphone Olivier a pesa mwana mwasi na adresse fi wana ayoki tant Olivier azongi na bureau pasteur yepe na tourner ya bengi Fanny na landi conversation moko ya Olivier azopesa mutu moko adresse eska bovanda ah bon ok promesate Olivier azongi na poka la ndaku abisi Fanny moni yo bakokanga yo na okotelo to na makala na otikala komona ngate atuni Olivier mambozo no beza juste okomi liboma to na bien na ebisi yo vérité bakokanga yo loko oluki matali yo mama Fanny amoni on est ndoto ko effectivement 3 jours après na tongo mo Fanny alamuki Olivier déjà lamuka ke mzee zaka Olivier lamuki abimi ake musala Fanny pa lamuka ki alingaki abima na balabala akuta ina mutu mona tongo wana très tôt le matin ba 6h bonjour madame bonjour nazo luka et pas ba Fanny et pas Fanny Fanny le biezangai Fanny déjà epse na lopango na bango tala makambu Olivier zo sala ngai mukolo bat baya ko luka ngai bolo ba ke bobi Fanny te azala susu ate mais Fanny mona tongo wana bakutani na mutu alobi ezanga yo mosa intel mosa Olivier wa sala na boni soka yebse docteur nani alekaki awa ayekotalo mutonga bimi Fanny tanga tikalaki ekoti ete abimi siko na balabala amoni mutu na vini na bongo mwa likolo atelema kazo swana batu mo soki misato Fanny tanga azongi abeti ndako voisine abi danger za awa wana bana kati ya ndako Fanny akoti na ndako voisine 2 minutes après bato na bakoti na lopango monaki na ndako na monaki na ndako te na monaki kaka azobima babeti ndako mo ba répondre te babeti ndako mama lopango tozoluka intel azarato te to yaki ana tongo to monaki intel wana Fanny ana ndako voisine azoyoka to yaki to monaki intel to monaki déjà boyna boyabi intel azalaka ate mobali pe afasile kwa sana commune abimi wana mais bino boya tozoluka intel sai nini ba bisi na intel zato azalaka poto kutana ne bon wapi soki convocation ezate bon c'est convocation ezate bokeni somo ko boya la convocation botika soto ebine to kene pesa intel nde batoni sika bakendaki Fanny abi oui o ko mpena mamba sérieux
ne abengisaki abengisi camarade na baye basololi entre temps na semi qui n'était en basolo semi qui na 25 Olivier solingi moi ça ba tout te benga na biye desa benga na ki moi ça solinga okendete Olivier fanya mona ki tende ni ya ko benga bandeka mobile mais bengi bango quand même ebisi bango ngana za menacer Olivier a comme tindela nga batu na complicité na moi si na wana na matadi moi na Londres po bakanga ngai ndeko balandi fani tango bato na bakei ala musibana azui mwana ya Olivier akeso nse pa mama na ekuna mpasa azui bana na emi bale aketika bango pa grande sœur eso bato pa onazala nga moko kazu mukolo makambo ekoyinda na ebandeni na kokimela metonga ya vanti Olivier bina ebisaki yo mama ba okanga yo etalinga ite Fania comme goza ba attaque na Londres ba pasteur à Londres ba benge pai bande ko fio na ba benge pai ba binde moza boye ninga zana kishasa to ebite tanga ko yawa so libani zonga bien manfu so libani ko kufa ngapelo ko abomelinga atoko kan nyoso ana po balaka ki Olivier mutuka bande ko balandi une semaine après Fanny a décidé sikoyo akende pa mona ki yango ekomaki de trop akofana be Fanny batu ba ko luka akofana be amoni pache aocha lopanga batu en danger batu ba komi ko luka minga ebite batu na baza batu l'état batu parquet batu wapi ba ya ko kange ba ya ko memaye isika mabe Fanny alamuki na tongo moko boya vendredi abimisi biloko na enyo so abimisi biloko sa alwaki mutuka abimisi biloko nenyo so biloko nenyo atira mutuka akena ngo pa moninga na akobombisa azongi akangisi pe biloko ya mobali Fanny ake osokola Fanny tanga koti na douche bato wana baye bandeko balandi bato wana bakoti na lopango baye koluka Fanny wana Fanny aza na douche ndeko balandi talo Olivier kota komisi mwasio ya balaki banda 2009 basali na ye 11 ans mwasio à Londres na 2000 akimaki ye 20 ans après aye ko semer désordre na libana na ye mama lopango azongi na kati ya ndako akeka na fenêtre ya sima bengi Fanny abini eza bongo kobima te saka na douche bato wana baye Fanny azate ndaka Fanny yango Fanny a déménagé bakote effectivement bakotika bavalise mobali kana salon Fanny sa kendaki ote ko tikele mandat d'amener bo Fanny azate to ebite mais le quoi boyebi mobali naye bo benga mobali naye pote bika za marié soki botiki on le quoi mobali na kozonga na pokwa to pesa mobali naye bato ya boya kotika mandat d'amener wana babimi bazoki tona balabala wana batamboli Fanny eko bima azui bilora mobali akangisa bimisa ngo libanda sima lopango sina sola nayo obe difficulté na zana le quoi garantie na cette kalika ya 2 mois en tout cas pesa ngai mbongo maloponga bima ba mama loponga ko ba ko bengi na bango pour Fanny moi loponga na zaki na mbongo abimisi mbongo apesi Fanny atiki ba valise Olivier ya bilamba libanda wana pena mituni Fanny alembaki libala po Fanny na munoka bi azolinga Olivier nae azaki na pose Olivier nae po nini te Fanny na nginga pena tuna yo tango kendaki omemaki bilamba pe Olivier te po Olivier alanda ko récupérer bilamba Fanny lobe na mama masola vi ko tuna ngate so na meki bilamba ni bon so ko Olivier so yimta otinda bato na bakanga ngai ayeko découvrir sika na zabonga kanga ngai azali na posa mbongo pona kende ko banda so vi côté na okende atikeli Olivier $10 Olivier tonga na pokwa mama loponga présenter $10 bi Fanny azwaki mbongo a garantie bilambano ya ngwana libanda bande ko balandi Olivier seng mama loponga la lata awa lobina luka solution bandimaki alala wana
na tongo azongi epa lipasa na ye akovanda epa lipasa na ye bandeko balandi masolo ya vi na biso mokona lelo ebetaki lisolo Olivier na Fanny yo wuti Londres oza marié na minute ofi oyo oya wuta Londres aza kaka ti lelo na Matadi pesaka ne ko de donner biloko na ye azongaki Kinshasa zoka ya 2 semaines lokola confirmé ezali toyebita ozonga poto mokolo nini kuna na Londres mais abomi libala ya Olivier na Fanny ye pe aye kuna ayebite ndeni akekutango bango pe bango ye na Olivier bako continuer kozala par rapport mambo Fanny asali Facebook ebomi libala ya fi wana na Londres yo fi ya Londres obomi libala ya Fanny tale pai to komi Fanny lobby yeza na pose Olivier pe tango zo benga na kuzu ana posa Fanny abi azo banga est-ce que soka akutani na Olivier obengile bato na bakanga ete point d'interrogation pour ceux qui Olivier akomaki tina niveau apesa adresse ya ndaku na ye na ebite pour Olivier zo battre na bolingone à Londres ba pesa na ebite ba pesa Prado ba pesa Jeep nini bandeko balandi ebimi sika o bakezole na Matadi pour Olivier ateka mwasi na ye o bazala kane na ndako atako baboti te 11 ans baboti te na boko lela ko mwana bozala kane 11 ans wana bosala kane nyonso Olivier bandeko balandi to ebite toloba na bino bopesa toli na couple oyo toloba na bino bopesa point de vue na bino to bopesa ba commentaire na bino na couple oyo toli to kopesa na bandeko basi biso basi to salama pona mibali te moi ça salama pona mobali moko mobali moko to ko imaginer ndenga vandi na ndako mwasi na ye azobima na mobali mususu ezalaka te na bokoko na biso eloko wana ezalaka te mobali akobima na basi mibale to misato po mobali ndaza mopesi mwasi azalaka moyambi mwasi jamais akokoma mopesi mobali akoma moyambi te inverse wana esalemaka te ndeko basi totambwisa bomoi na biso na lolenge esengeli yo mwana Londres sort noto ebite koto kozongela epai na Fanny babi mobali na ye aza mukolo abalaka papa mwa mukolo papa na mukolo pako moko bena na ye motema to ebite papa bato kokufa na cardiaque to ndenge nini to salela usage malamu na Facebook to salela na ba WhatsApp oyo to bike Fanny akendaki au-delà pasi elekaki ya bolingo yango na Fanny asalaki wasalaki biso bandeko basi tozala sérieuse na vie oboyaki mobali na 2000 koya kosonga na 2020 te po moni nini azongala kaka Olivier zaka na nu jeune ya yo kuna komi mpaka mais erreur na yo moko ti bo souffrir toka bwana to komi na suka ya manaka na biso ya lelo rubrique na biso ya masolo ya vie ya mokona lelo tokutani bongo mbala ya sima pona masolo mususu ciao.